bondimi buzoba na bango bandeko na ngai bolengi nini tolobi boye nyenye liloba ezali se moko ezali boni liloba yango ezali boye non au changement de constitution. Ezana mabuka ba rebelle kasi moko onanga anoma atie gouverneur de la ville na kombo ya Bahati Masanga ayeko décider que ayeko sala déclaration que mabele wana bientôt ezalaka alors mabele wana ezalaka eza RDC République démocratique du Congo ayibaka ngonde ba Rwandais kaskala te bazo changer makambo tout bako matcha drapeau ya Rwanda kuna bako matisa bako sala ligne nationale na bango moko wana nangamba kabila oui alembongo azuka nyaka na ye po asiter bato wana et puis to otala asiter bango to ba participer na dialogue et puis il faut azo obliger biso mboke kangami mupanzi moko batu moko tilelo classe yango ezozonga mais bano bazana mboka wana OK classe lolenge nini rentrer salamité l'école eza okokanga moya kotambola ezalite ko violer er nyonso ko bema er nyonso yango pese ko musanga yebisanga ko tambino bozolinga kaka dialogue batu wana mi kaka papa souffrir depuis 11 ans mwana botami akokisi 11 ans ayebi train te mwana afanda na machine amona train te amona garai bakataka kataka ngo obosani bana mabende bakataka ngo na mabende bakataka barai te mbote. Bonjour, bonsoir, bandekoni sous balandi ya Jimidor TV. Merci encore une fois pour notre confiance, na fidélité. Oh, ben merci na coupé ça biso na kolanda émission les peuples d'abord. Oh, kuma makana idéologie ya papa de Onzinga, motema ya mama na biso bita ya Jimidor Mobimba. Merci na papa Simon Mabeka. Oh, pe apesa ka idéologie na kati ya Jimidor TV. Et bah qu'on fonctionne malamu. Merci na ba diaspora, merci pe na ba abonné na biso o commentaka bo partageaka émission oyo na ba volonté ya mitema na bino et ça la kabiso bien lelo na yami ndeko Gadi Kabasele oyo to solola kana e mingi na nyonso likaka na mboka na biso kasi lelo to baki to lobela nanu makambo ezoleka na este to lobela na makambo etali dialogue to lobela na makambo oyo etali sike lelo soki Martin Fayulu na Tshisekedi na batu mususu wana basangani eske bakotombola mboka Congo ou bien bakodindisa susu mboka Congo po par rapport nde to mona ki makambo nde za kokende lelo to moni mboka ekomi kolongwa na libulu e bandi komata lelo to moni ba train e bandi kotambola ça fait déjà 11 ans yango to moni ba train bandi kotambola to komi komona ba makambo ba changement makambo yebele kasi lelo to lali to lamuki Martin Fayulu abemi na betando to libane ya mboka koloba to kupanza teke wana nande kuna ngai partager mission oyo komela mutu surtout vidéo tellement na notali yango te o to chaki liboso o talaki yango pete kasi oyo kolekisa ngote nde kuna ngai oyo ka ba vérité oyo ka makambu oyo Martin Fayulu azali ko pointer to azlingi na dialogue oyo nangi faza la kabila faza la pona nini aza kotinga makaka na ngambo wana na kusula ngona ndeko Gadi mbote ndeko Regen boni ba santé en tout cas kolongo nzamba batela normal tola muki to moni Martin Fayulu na mboka libanda bapaya asalisi conférence pe alobi ou akokoloba asengi ke dialogue po ezala bien po ba réussir yango ezali kosinga ke ndeko Kabila na nanga il faut pas participer na dialogue wana eza boni koto wana pona ni yaza kokanga makaka vraiment ndeko Regen eza participer makotala ndeko na biso Martin Fayulu Madidi na kotala maso ya sila koloba pona mboka Congo na kotala lolenge asalaki campagne na ye
depuis bandaki ba démarche ne po ete azwa poste ya kimokonza mboka moso nyonso aloba pona ba congolais mambo etali Joseph Kabila na bananga lelo zape soni pe mawa pe pasi na mitema kotala ndeko Martin Fayulu Madidi lelo pe azolela liboso ya betando ya ko regretter mambo eleka na Congo ona kotala na mutu na kozonga sima Martin Fayulu aza mutu moko akoki koluka kombo ya Kabila même pas na vie na ye lelo akota komba Kabila même pas na vie na ye liboso ba pepe congolais ba kolanda biso c'est-à-dire quoi kota la pe mutu lokola nanga Fayulu aza droit otanga ba kombo na bango te parce que ovandi totalement sur les na mboka biso Congo depuis 96 je crois 97 au guerre wana c'est là ko banda na mboka na biso depuis fait ya Mobutu to na papa so Kabila le père atiki biso et comme pendant temps so politique na mbembezu en plein makasi o ezu pena donc ba racine ko ebota bambuma de ndenge boti Martin Fayulu aza mutu moko Fayulu ka soni et puis forcer un peuple congolais pardon parce que moi c'est là ko loba mambotali nanga to Hippolyte Kanambe en tout cas ils ont un peu ma makasi pour nous remonter Martin Fayulu ko makambo sili ko wana et puis surtout landeli bien na ki batumi ba komi ko sala banalise ba lobi ke non Martin Fayulu Madidi il paraît aliaki mbongo na wana nangamba Kabila oui ale mbongo azuka nyaka na ye pour citer bato wana et puis to otala citer bango to ba participer na dialogue et puis il faut obligé biso obligé est-ce que ye Martin Madidi a un droit ya reposer biso que non il faut bato wana bazala kotala na normalement boy eza soni donc ozo revester Martin Fayulu Madidi papa faut la âge na yo webi biso tozaki na papa na biso Mobutu akufa akome même pas na âge Martin komi na ngote Kabila le père akufi akomi na âge Martin komi na ngote lelo asepela âge komi na ngwana dana ba 70 ans na yewana aluka a soigner parce que nous va na retraite moko normal qui aluka a déstabiliser makambo au peuple congolais zo zela te comme mais oui biso ba congolais de père et de mère kotala bango bazada ba tumoko ba tout déjà ba dutara na makambo tali nationalité na bango lelo azana droit même pas ko imposer sur Fachi Beto moko antombo papa wazo bongisa mboka o loto na esenga ke mboka biso Congo otambola parci par le monde peut dire zéro salité na kati ya République démocratique du Congo mais Madidi soka le ganyaka na ye abenga batu na bango ya C4 bakende ko vanda bakabola gâteau basela ko biso tant que peuple congolais tous na tam moko te mais c'est 64 ans le monde na des na vie moulaïté mais si même pas mais pas musu peut bazo regretter bamusu na okinde ko mwa chukole ke tanda lobi et ça la pasi comment na lelo Martin Fayulu Madidi andima kozwa kanyaka na moto lokola Kabila to nanga o ba kondana bango plusieurs fois plusieurs années lelo yo ke ndo sala bango collaboration où ils sont en coulisses et puis on dit que zoloko où ils ont un intérêt personnel yayo ce que biso total ce que mboka na biso Congo au biso ba congolais des pères de mère tous na bana tous na ba famille la régie restreinte et ça dit il y a munene to perdre makambo na biso pona mutu moko kaka on a besoin d'individu quand même papa to notre hôtel ba Fayulu te ki aloba azana onani biso towelela intérêt ya mboka soki lelo moko antomo Fachi Beto ndimaki kosangana na bango koyoka bango ezali que soki koyoka bino ke non obolo banda ko ndima même pas eza analyse moko yoka donc yoka bango sele analyse ayoki lito nde to yoka juge malamu ayoka dema to yoka lito imoko te nde Fachi Beto akosala sikoyo Maniolo ayebaki a répondre nani to répondre nani te parce que nous bolo ba yango te ya osalela juste ba peuple congolais moko to bida mboka lolenge bandaki na lolenge ze koma na lolenge bezeli kendele mais avant ba koma koto kuna pourquoi pas bango ba sana marche to bango ba telema nano batu o bakani est na pendant longtemps ti lelo bazali ko kufa na landa ki denema awa ta na coupe du monde betamaki awa batu mingi bazali concentré mais na moni plus de 141 personnes les balles au bakufi na bazamba kuna surtout mais lelo tozali komona bango batelemi bayokana na mokonza mboka bango mokonza mboka ayoka lito moko te soka yoki kote fa yoka pe koto to malamu ala kabongo apesi bango chance wana mais par rapport ndenge bakomi ko kendele kebi ezaki ndenge bazaki na groupe na bango basesanga ba nane wazaki pe ndeko na miso na IDPS ya longwa Jean-Marc Kabila bango ne se sengaki bazala pe bazala mais tant eko koma mokonza mboka na début tanga ko ndima kama dialogue alobaka ngo kleke na bande ko boza kolandanga peut-être ko bosanaki mokonza mboka aboite ba politiciens na biso ba dialoguer ensemble mais alobini o azana batanga makila jamais o ya boma
wana bakoyoka na te bakoyoka na te mais lelo to ya komona Martin Fayulu Madidi bande kunanga ba congolais de père et de mère kondima eloko moko boye babomi bande kuna kuna Martin Fayulu soki babomaki bande kuna ye soki babomaki même famille à mwasi na ye soit même chance ko mwasi mwana za Camerounais soki babomaki même bande kuna bazana na bandundu wana est-ce que akoka kondima bande kuna ba yasu basolola na ye mais eza kosala soni na pasi po bat balobi lelo tozomona déjà 64 ngo ba ke musika te parce que zomona na da bendisi mako bona kati babi lelo soki Martin Fayulu yepe a se retirer na ye na C64 na bango wana mbala moko ekepanzana na ebite eza bosolo obeza ka ndenge mutu wana lobaki to ebite po ba musu ba loba makambo prophétie ya bosolo mais to négligeara yango basali coalition moko boye kaka pona ko kotelemela pouvoir mokonza mboka Faci Beto Mukantombolo mais maso bo ba ko sala wana isimba de pona nini pepe congolais ça lobaki yango déjà bien biso Mukantombolo Faci Beto azali motindami oso comprendre on a rien donc ça dit asa motine mais batindi pona aya ko délibérer mboka na biso RDC donc pona bino bo sala ba regroupement politique na bino na po tele mais ko tikala ko simba jamais parce que muto déjà peuple soka poni déjà c'est que nzambe déjà a bénir yete maboko donc atabo matibo kiti kotala Martin Fayulu Madidi azana droit mon côté so ba panzani kutu bango mais j'espère que ba ou me la paie même pas parce que kotala ba Jean-Marc Kabund déjà azana déjà na Kamboye pas proposer pona ye Hotel pe côté ya songolo par la kuna pe bato bata décider ba appel o ba proposer pour na bango hotel pe côté ya moko Fayulu ba pe o ba bazolinga pe pour na bango so ba moni comme le la fête ya le la moko ntombola ndimaki bango ba vanda ba on na table ba solo la pe ba yoka nini oyo bolingi nini oyo bozomona mabe pour na bino vous comprenez on a regardé ça dit azoyoka bango oyo bango balingi baloba misalité que non eza clé oyo tozozela même pas biso total Faci Beto moto nza ba pesi biso pona abundela biso na mboko ya biso Congo lelo na okamo na mona bande ko mususu lokola bananga okomi ko sala ba santage muto otambola na kobanga muto ozobenga kutu batu na bakuzu keno bosolisela ngai obengi même président Sassou Nguesso na Brazzaville asola na Faci Beto keno ba meka ko lembeseke akomi ko comprendre que avec ngambe ya ba papa ne ba obengi basola même na famille na keno papa est-ce que nzelo poni nze ba peuple congolais est-ce que yoza peuple congolais oya solo pena oyo botomi na Kisasa okosala mambo esali bakenda banani o na ba wilingo maolo komuna problème de santé problème de santé za nani o ndeko na biso nani o azaki député Daniel Saf wilingo makufa na bambe drone bosani vraiment makufa déjà alors eza ko sala passer komuna lelo ndeko na biso to mona ki déjà ba message ndenge kota ki même tina ba présidence même ti na bande ko na biso bazadi banda par rapport ya ndeko na biso nanga moi ko bimiza le susté déplacement na e aza déjà encerclé et pas bato mabe wana déjà ba tchélié ba lebi non awa yo déjà départ nous a susté yo zakaka témoin déjà signaki il faut que ndena lito tina suka mais litango comme na suka mais mabe akolela balembeseke aleli balembeseke siko bango mpe bakobende kaka na laka donc obuto bazobende na laka na cravate siko kuna zoganga bolembeseke nano bolembeseke mboka États-Unis tomonaki bato bakendaki awa même président de la République bakendaki basigner livre moko na mutu wana mukie wana nani Paul Kagame muselekete balobaki cesser les faits makamage donc Kagame a récupéré a retiré basoda na ye bazonga na mboka mais tisiko tozomona changement exact est-ce que dialogue oyo atalelo bakei changement ezala po pays to mona ki koko sunga biso na makambo oyo ki bato balobaki on na bateki mboka bana mindele oyo bateki mabele biso pona ba minerais richesse na biso kei mais to moni rien ne change mais par rapport ndenge to mona atalelo bakei na dialogue atananga yete kabila yete bazaka na mboka wana mais kasi selon yo est-ce que changement ezala po bato to senga ki moi aide na ngam na bango bakoko bundela biso to monti sikolo eloko te mais na minute yo bitumba bato bazokufa kaka pillage pe zo sala makaka vraiment
na yebite nanga munayo est-ce que changement ezala par rapport ya dialogue ndenge ba ta bakutana ba nani ba Martin Fayulu ba po ngala ba jamais kazani nanga muka ya IDPS vraiment azana nanga ba IDPS wala mutu abosana na ye azana nanga te jamais kazapena nanga ba IDPS ona yebisa rabino kasi ba Martin Fayulu bazape beloko moko kaka mais na yebite eloko nini ezosala boye kanyaka lukunya to ezabo kabwanto balobaka muninga tanga zwi eloko boye to lia yo boye tenga na lena ete okomi koluka bato mabe po basala benemika ya mutu ana yokomisi bango bapire yo c'est-à-dire lelonga na oloba boye ndeko regiano moni mamba dialogue oyo kozela ngo ndenge bango balobela te mpona nini nalobi bongo moni ngambo na biso tenga peuple congolais bato to wana sima moko to molo fachi beton toza na posa te kutu bango ba pesa biso ordre pe bango ba pesa biso ordre pété baya to vanda to te baloba te biso toza na lit na biso oyo to kobimisa M23 bima mboka AFC akotika mboka parce que toki ba ndiko na biso bazano balobi tangu bango kuna matefa la sengi ke kabila azala nanga ba balobi biso pe a to sengi na moko ntombolo tindela biso ba ministère makasi oyo sakananu et puis avant bango ba ya pe kuna potendi bango ba na katsa mboka na biso il faut pe bango ba troupe bango ezaliabo ba carte na katsa mboka na biso bazala libanda comme ça bango pe so ba bimi libanda nde bango na dialogue o no kiba so bazala ndo basili ko senga pa fachi beto moko ntombolo soki bango ba lingi ya ko ke no dialogue solo baso basuda na bango kuna ba tsegi na katsa mboka na biso ba bimati bango pe ba ya kisasa et puis so ba ya kisasa na ebite to mo to fela ndibaki bato abengisi bango po mte bengisi bango na rolo babongo aotsa mo bazwa na ngamba na bango oui na ba sekate fela lo senga plus wana ko vimbisa ye mais azobanga ye moko azokoka azana suna pouvoir moko te aza pe na omoni mutu tango zalaka to bato ba simano bazo maloba kitoko bimisa pesa to courage so ba mo la boye lokola Martin Fayulu da ba akomi piyo mo ba pointer de boso te mo so to ba comprendre les C64 yende mutu aza numéro 1 de ba ko le soki azate C64 pesate donc pointer déjà Martin Fayulu ko pointer Martin Fayulu so to tali susu bo so to tali ba sango na ba début ya année 2026 awa babanda koloba makamwana nanga na kabile fo bazala bazongi sima to mona ki bato bele bimaki memi ba diaspora oyo ya ba deki kanyaka ya bango kuna baleka kuna betando balobaki lobaki na fo bato na bo dialogue fo bazongi sima mais micho batiliser nani na kama tina conférence pe akosa ni kolela eza ayoki dula ayoki passe kokosa wazo kokosa batu nde saliye partial lela to eza nini po kotala boye yo ba komi ko utiliser tie koma na niveau okangami kana na batu wana pona nini yo se ko le bof solo ya ne Félix Antoine Tshisekedi boko bo msepe ke idée yo za nango opesa oyo tokolo ba koma so ba troisième fois na mandat na pouvoir Félix Antoine Tshisekedi bakutana vraiment la troisième fois déjà na Martin Fayulu vraiment mais okutana ba liboso nini lobaka oyo zanga ko loba lelo so bokutani ko changer par rapport ya vision chef de l'état alors ndeko kadi tozotala makambo oyo totala yango vraiment na misu ya kati kotala yango na misu ya boye eza malamu te bato tozolia tozomela totali match ba championnat mpe yango ezongi totali musique totali ba concert mais mf tozongaka mpe na makambo ya mboka na biso mboka ekangami mopanzi moko bato moko ti lelo classe yango ezozonga mais bano baza na mboka wana ok classe lolenge nini rentrée salamité bécole eza kokanga moya kotambola ezali te ko violer er nyonso ko bema er nyonso yango pese ko ta musanga yebisanga ko tambo bino bozolinga kaka dialogue batu wana mi kaka bazo souffrir kuna bato baza kokangama eza koloba nini ata yo moko Martin Fayulu mabidi yo moko zoto ya pas ces années pas Martin Fayulu oyebi tant que na baguerre mobondo na biso to mona ki kuna ba wela entre batege na batabandu phénomène mobondo ezalaki na batege ye Martin Fayulu ala soit disant mutabandu to yokata mukolo moko ya telema tenda kuna ko eloko aleka loba yelo so bena congolais ya sol parce que kuna bat bakufi biso bana ba plateau de bataille ba mboke belé na tambolité na koloba na corridor christian ya ba fumu ba lobi ba David Matariki bala ba Giki Joji ba nani ba Wuli Mabiala Aigle donc ba chef coutumier et belé to tambola kina bango na nzela wana ya bandundu wana to tamboli na bango blackité mais
pour solution autre que soit même biso to ba to risque na liwa vraiment na yebi balanda bino ntine bazamba balanda biso vraiment bato batikala na sima esukola bango mabe bazate le lwa mvi na koloba bakufa na makambo ya tanga bana début to kenda ti kwa moto to panzi to zukle bato na bango bakangaki na prison to bimisi to loki kimie kota mais tellement déjà bazaki dana makambo mabe na simande mabe ya ko sala masusu ya makasi o ya ko komona ba chef kutimba ko kata bango mitu moyena tshoko na tando a ezate po boyebi mbala sima na tshaki kuna ba suspendaka chaîne na biso a moyena tshoko ezate bandeko ba kata chef kutimba mutu ba tchaye na ba tshoko na bambu libosa ya porte na ye ya ni na village na ye donc et ça qui passe Thomas mais Tomona Martin Fayoulou aloba yango te vraiment Tomona papa na biso o nani mboso bundu baloba te bamboso tozo kana pena batu mingo bazaki pena batu ba village ba Christophe Mboso Nkodia bango baloba yango te presque ba konzebe ba musitu tu baloba te kasi lelo makambo o tozali komona pona kokende na dialogue o toyebi ke na pouvoir Kabila déjà basala ka ngona ba Jean-Pierre to moni retour o Jean-Pierre akende ko lia mwambe kotize na CPI ya pamba lelo mundela yoko sanza o azane inosa na makamno so baloba ki point balesi ganyaka po baloba ki terme nini so ba tse ndoto benga kala kikongo mpaka za wanda ba soso so ba tse mpaka moko soso mi baleba kokoriko kwa makasi tse bon place moko en tout cas o wa miki ba kokozala te ba kozala pena donc na passe ba lobetama ese ki balongo la soso moko mobali ba bomba e moko tika la sala moko ba bomba ki Jean-Pierre Bemba bombo ba tse na CPI po politique nambe adondwa bomone te retour ya Jean-Pierre Bemba bombo déjà comme ko sala bango déjà ndeti ba sende so tout so ba vandi abuza vandi ayo te ndenge moto abimi parce que nesto lobaki na ye ezaki yango donc lelo bandeko na biso balandi batika komitukisa do bandeko nyonso ya peuple congolais oboza par-ci par-là na monde bolongola makanisi na bino kolandaka bato lokola Martin Fayoulou parce que azobongisa eloko te azobebisa éducation ya mboka biso Congo parce que moto lokola Kabila moto lokola Corneille Nangaa oyo azobongo bandeko na bino et puis omona même na bamaternité babeti babombe bana babebe ba nouveau-né baokufa bamama bayaya bapapa baleki nayebi te toloba na marke nini depuis boyoka bamamba este bozoyoka mpe bozomona yango ntina mokila lelo bolanda moto kwa Corneille Nangaa bolanda moto kwa Kabila bandeko lelo tomoni pasi pe mawana makambo nyonso esili kosalema kati ya mboka biso Congo bolongola makanisi et puis nyonso oyo elobaki Martin Fayoulou Madidi aza à côté de mon moko to apesa matoi na mutu moko te akotia miso ne pas la mutu lokola Martin Fayoulou Madidi parce que déjà bébisi soko leki manga na yo bino komeli yo ngai misili sela yango yo moko biso peuple congolais to na tam moko te yo peso le to miso kolanda makambo so sili koloba donc na C4 kuna boka de biloko na bino o bozo bongisa ba munition na bino na ndenge na bino parce que biso pas mu quand tout le monde fait béton to ça na biso toujours pio to ça dans le calme parce que to ça c'est la bino juste to tsaki boya to vendre to yo kana donc bino boko imposer peuple congolais bité lelo to moni train ya masina bana chambre ya oyo ya mboko matete kisesu kimwenzaga a marche et comme vraiment mobimba kovanda tongo pe ezosala détour eye na 6 heures et le 5h 6h30 qui et sous na 8h45 et le retour sur la 9h 10h et zongi 16h et le côté et zongi se batu 18h ce que zongi se batu pour moni ata posa mo côté avec féliciter allez kana TV à papa talabo pour le vivre le barat mauvaise foi mutu mo batu tourner na tala ki mission pas pas de mission journaliste batu ni mutu mo opposant que non batu ni banda facha fa na pouvoir nini oyo okiko sepela on ta peuple congolais parce que oza mutu européen oza na ba famille ndio yo so sepeli nango oyo déjà moni za na terrain mutu ana sili ko vanda tali caméra tali caméra ta caméra sonite aki ta lobio nano monité mais arosela mikolo keya papa biso to vana ba Kongo wana to mona mutabota ki hôpital ofele rien to mona ki mutu
tala tuki no mamuno normal to voyez même était école moko oyo ala bunta ko so misaka ba congolais ou baza be conscient au moins na début tant mon chef de l'état a joué à bandi ko kumba mboka aye na maternité gratuit enseignement gratuit mais batu bazo kongo ko le moko boye ba gérer ba diaboliser peuple oyo ya ki dengele oyo de l'autre côté peuple oyo aliaka na kanyaka aliaka na kanyaka ba pese pour pas finir mutu donc batu wana ba contrôler ba vision mutu soki akena ngo to meke ko ndima ekende sori na biso vision o soki le bana ba ndo tango fele so tamis le soki to ke na Brazzaville école les ont fele na Afrique du Sud école les ont fele to na Angola école les ont fele école primaire iman ça fele mwana kufuta minerval pe na kanyaka moko bwa muke mais ya biso kaka ebandi banda mokili ebanda ezalaka ona zezo bandeko na ngai yo muto lobaka ye na mandat fati te projet wana to article to nini wana da basinyaka na parlement na biso ezali signé mais ba autorité to bakonzi oyo balekaka bane basalelaka ngote o babeta ba 18 ans o babeta ba 32 ans basalelaka ngote mais classe ezaka de gratuit ko boti zaka ofele ezata ke lelo yo bisanga ke professeur bazo futa to ke na logique bien de kogadi tout ça fait na bande ko bien na logique totali professeur on na yebi to zaki na famille na ba professeur na ba médecin ba madame dona ba po basalaki ba pédagogie vraiment alors lelo to ba ndeko mona ke oui papa na biso bazo futa ye 90 000 mais dollar ezaki dans la valeur ya na mandat na valeur ya 115 000 dollars ezaki na 115 000 mais kuna na bekon ba futa wana toka ya 90 000 mais mo ko tombe aye alobi na ba salaire adouble na ba salaire na bino kutu voilà à triple siko même alors malgré bongo à quel chose kota bana classe à cette classe au félé j'ai vu ça na prof azozwa to que na mayele bato mayele na ninga bato batala les émissions les peuples d'abord et ça la bata mayele et ça la baki dengelete s'il vous plaît na kopesa na mbote avant na balikambo na kopesa mbote na maman bienvenue d'Acosta maman ba soutien na yo le kebele merci na auto ozo sala toza ko mona wana misu na nzela ya papa de Nzinga motema mabita merci pe na maman mami tona o doza ko lembate ko soutenir émission le peuple d'abord na équipe Mimba Jemido maman bienvenue d'Acosta na maman mami tona vraiment Nzambe a continuer toujours ko pambola balubi boko epesaka nde Nzambe apesaka susu ya mingi oyo nakokoloba yango wana bazofuta professeur 90 000 mais dollar eza 115 000 et comment même tina 200 000 là comment tu dis 63 000 francs 163 000 voilà bazofuta papa na yo nato ya 90 000 bazokati dans so après 100 dollars bakende bango changer en franc justement toza ba congolais to leur franc bafuta nato ya 90 000 mais to eza 90 000 te to longo wana siko papa na yo akomi kozwa mbongo wana fa 3 90 000 kutu te mbongo komi tula 400 000 ba 500 000 ba 250 000 bakomi kozwa yango bazwi yo mwana o banda kotanga cousin to voisin o banda kotanga yo kokotanga sabana te mais ba tie classe fele mwana moka kufela ba boti na quartier bazanga muta ko ufutele minerval mais mwana na zu chance ya kotanga classe akoma pe lobby itina na société mwana na ba kotie classe azofuta pe eloko te ko tuna professeur ana azotangisa bien te pona nini to mwana na omela azotanga bien on a bata mauvais sur papa omoni ba mususu bazana posta ko déstabiliser ba mususu batu ya bata tribal bato baza tribal alengi Afrique du Sud classe ofele Angola classe ofele Brazza classe ofele Cameroun classe ofele Côte d'Ivoire bana ba va changer mais pays presque Afrique classe ezali baza na ofele bobe na bandeko na bino o baza libanda soki na bikutu nake na Europe musika bobenga ba pays voisin bandeko na bino na ba pays voisin bobenga bango botuna bango soki kuna bana primaire bafutaka minerval
je me relève banda kobela mutu oh et faut na ça encore baza 3 non ça attaque tout le monde moko bazo senga oka on a compte il y a 150 000 au kota compte il y a 250 000 il faut na compte wana na kati ya compte wana il faut bouger sous il faut ya na ba bloc wana sanga na ngoko te oh ba savon nanga ba nini ba papier hygiénique oh sous na oh nini uniforme il faut so masuna ko na bango sandal il faut so mane varese non pour la gymnastique soki mwana za na ngote mwana banda classe te biloko wana nyonso to mais lelo makambo wana eza lisusu te bandeko na nga lelo mutu nyonso tu parent nyonso tu azalaka na so atangisa bana na ye ndenge ye atanga ndenge baparent na ye batangisa ye aza na devoir wana mpe atangisa mwana na ye lelo ekole yofele wana esali mpe grâce ke mwana ndeko kingandi mwana azanga baparent atanga azunzela azwi mpe ngolu. Donc ça dit que ta mauvaise foi malbana ba ko changer donc ba ko changer mentalité parce que lelo ba tumsu suna ibite moni ko zanga ovana ba tamala mpembeni et puis ko zala ka ba tumo ko za trop tribal l'autre moni mo ko tomba to ni bekol plus de 145 territoires tout ya Congo malgré bitumba aponi te que territoire abi 147 territoires malgré bitumba na mboka abongisi. Et puis, l'université, plus de 11 universités. Moi, ça m'a coûté que Belgique, à mon université, aéroport à Bounia, Awa. Papa. Tolo baté, aya. Bolom, festaka mutu pour lobby pe ba ko betolo pa mabo mais autant on a keto on a mutema ya c'est déjà ndenge o milaxa wana ndenge pesa kati na yo ndenge pesa funda mama ko laka mbongo ya ngabo tombolo un enfant béni dédié papa lelo mela place aux alliés depuis 11 ans moi na botane akokisi 11 ans ayebi train te mwana afanda kala masina mona train te amona garai bakataka ngo obosani bana mabende bakataka ngo bana mabende bakataka garai te c'est là ba papa na biso na tra ba masa na biso to futana ba oneti ba petit ba nani ba oneti tuni emo ba otoke matadi emo toke kasangulu ba kienga sito ba oke na ba garba ba ndo sala ba permutation bouye au moins ane oyo ba longo papa na mi batindie koto onatra ekufaki lelo ba papa wana to lelo ta na so baza e bele ba papa mo ba kufa na kasibana na bango o ba remplacer ka bango na musala na feti de baza na feti le trésor zo meli ko zwa kanya kanya zo salaire pe et puis ngana za na masana ngai moko junior bazwaka papa na moto akufi eleki mikolote bazwi pena de compte final ngai na lia mbongo wana ta mwa miet masana ngai John na masana ngai junior ba yebi maboke ngana lia miet baba na lufoto na lia miet sa mbongo papa na bango bakufaki. C'est-à-dire, moi, Tombolo, a un mutema, il y a beau papa, parce qu'il y a des papas sur le numéro 1 de Congo. C'est-à-dire, si on a un problème, que l'Oba Mindene et ça, les Maka, va répondre, il y a un bande qu'on a besoin de Congolais, bon, on a un mécanisme, mais tout un changement de mentalité, topé ça, ma beaucoup pas mon toit, bon, ça, le lombo, on a besoin de l'autre monde, Pascal, tout le monde, Bitabe, tout le monde, Kingassan, Toké, ma tête, autant pour la partie par là, parce qui ça, sa propriété, mon donc, qui tokos, ok, Tina Katsaba ville, ok, Tina Zando. Baboka wana toke bazikida ezaki to soke zikida foza na babotine modo kitina mipende mais lelo moka tombolo fachi beton asali biso makambo to zelaka te to kana to bula te to mona mais to moni yango kini donc proprement je sonde ko na même so keke mbuta kutu bande balbi to lela biso pamba malgré même ndeko mona ki na bandal balela même to leka to wana tiri ba batala ni ni ba tandika mapangu bato bazolamba awa koto dala ezekita zo sumisa wana konza mboka justice c'est ce qui est wana so batali mikanda nango so mama na nene etomami na nene batali o 4 yango banda makambo wana bana mutu wana tonganda ko wana balibi kutu mi wana kwera na ngamu na bango ibukina ndako na beti bango kara beti bango vi ndemo ka tobo tonga ye mambo kena niveau ni kotala ndeko wana aza makila to aza na roma makila mais aza kolo aza kasayen au moins batali te que oh kase ona moi na mboka fait ça pas de tribal na zona baza na tribal wana te so totali mama simunyo na biso aza muluba te totali ba député totali gouverneur bomba aza mutalo chakuna ndeko na biso mende aza ndeko na biso ya papa Molière totali donc okiti na derrière bango nyoso wana vraiment tout le cas tout ça na social mboka Félix Antoine Tshisekedi a okende ngana yo
tokotikala Félix Antoine Tshisekedi akokende mais République démocratique du Congo ekotikala pour na bateau bazoko ya sima vraiment bandeko na ngai gadi on a kokoloba na talaki makambo oyo na zeli après ata une semaine tisikoyo na moni ato posa mon côté na moni ata musicien mon côté na moni ata abeta lisolo aleka abeta lisolo oyo vezi fois eloko na yoki yokangai eloko na yoki sanga pasi eloko bimsanga ngai na miso gouverneur de no Kivu kuna na Goma wapi place bakanga mboka na biso pendant ça fait toke bane yango ezokende ezana maboka ba rebelle kasi moko onanga anoma atie gouverneur de la ville na kombo ya Bahati Masanga ayeko décider que ayeko ça la déclaration que mabele wana bientôt ezalaka alors mabele wana ezalaka eza RDC République démocratique du Congo ayibaka ngonde ba Rwandais kaskalate bazo changer makamyo tout bako matcha drapeau ya Rwanda kuna bako matisa bako sala l'hymne national na bango moko pe langue français ko loba manamboka na te langue bango bako loba na Rwanda oya bango Nathalie na fandi noki ba char de pour na nzoto na yebite même ba député na biso même on nga opposant même ba na nga pouvoir na yebite ata moko na moni aleki na tandote aloba ta boka ki message wana déclaration gouverneur ya est kuna sale en tout cas to na waki maloba ya gouverneur wana Bahati Masanga en tout cas ezaka lokola ngungi soki ayena amateli njoko okata elo teke pembeni parce que kotala mtolo kwa sota na âge na même ata la carte superficielle biso Congo c'est Congo ça na droit sur na Rwanda et c'est Rwanda déjà même pays Rwanda même ba Congo le Congo ta fois 4 parce que bato lokola ba Congo ba kozo mabele ya Rwanda pour ça on est donc ça dit ben de so moni lelo bato va répondre bangote parce que monga kwa mtu mwa bandi donc qui trouble mental mais il y a waza libo parce que depuis to banda mukili mukolo moto mbana utiko salama parce que mon bon le to so ba lelo yango yo moni muka tombolo ana changer mibeko ya mboka parce que mbeko so epesaki droit na ba paya so ka bundisio otikeli eteni ekomi ya ye donc bango ko nde banda ko bunda ko gima saka bazo ka biteni ko me bango pa sala carte na bango ba ke mukile bandela malisusu soki nzambe apesa bango eteni bango bazoluka ndebi mais soki nzambe kobandela mokili te place wana etikala 100% ba peuple congolais oyo babotama na Congo baza bana Congo ya de père et de mère donc pour eloko wana oyo andiko na so gouverneur wana Bahati Masanga donc comme na Masanga pe fait Masanga pe mataki na mutu na ko mona donc congolais zala toujours vigilant oyo ali mboka na bino mboka ya Lumumba mboka ya Kasavubu mboka ya papa na biso Simoki Mbangu mboka ya Fatou Beto moko ntombolo bozala toujours normal bolongola ba stress bozala toujours molende ne jamais trahir le Congo parce que aux mboka ka nzambe pesa so ka Congo ata to kiyo to kendara boye suka so ka mabele o ya yo to benga mabele mame biso ba Congolais to linga ka Congo na biso à 100% ata pesa ka nyaka nalika na etando pena lo makambo ya mabe pona Congo en tout cas mbongo no wana etika le ka pembe na biso parce que biso lo ba mambo eza intérêt ya peuple comme intérêt ya ba famille na biso ba na kati ya République démocratique du Congo donc ba ndeko bolongo la makanisi ya ba nanga ba kabila ba ko na biso donc basala ka mukina baona muchopi na bango politique na bango kuna na batipi na bango nani utanyi komba mutu mukiri kwa bili nani Kagame donc awakana mapeka un jour mais ndeko gadi question de ko échapper ngamo muke surtout tali bien to lukaka nangat makasi même population même gouvernement lukaka nangat sanction belé kabila ko tukola bate ya za condamné à mort ba lukaka place ça ba kana ba lui place ça moi ba ko makuna ça po ba ça na terrain rouge alors lelo point teke kasi bandima bango ba ya ndenge batini Martin Fayulu abenga bango ba ya ba dialogue pour nteza pe temps ko profiter tant bazo ya ba arrêter bango mbala moko non monelo ko ça c'est qui copie omoni ya banga ba matinda ezana batindi madi so totali pena batu bazo la biso bazo comprendre mais c'est facile que batami to lukaka bango quand ba ya to kangi bango mbala moko
c'est vous monter Kagame bango wana ezaki je moko balingi ba déstabiliser no ba mémoire ba peuple congolais parce que balingi ba luka lo batana katso ki to réagir ndenge ni bayebi ke ba twana nanga na kabila bazali ba condamné à mort bazali ba sanction par-ci par-là parce que balingi batala la température ya peuple congolais que a concéder quand facilement que non ba ya kasté kana non le peuple congolais ma yele to bopi ba ngaba monde ba ngaba ya bongo bazali ba ba ngaba da o ba lona parce que ba sala o ba ngaba sala mais ko le simbi na mo pété peuple congolais boyi na ye et puis mo quand tombolo pe alobaki déjà bien moi so bazana makila na maboko na ye pa na biso en tout mais ngana osena pe na gouvernement na biso bozana ba stratégie et belé au sala pourquoi pas Kabila bino de lukaka pourquoi pas nango bino de lukaka batunyo stwana baza ko boma population na biso o eza kuna baza ko boma bande ko na biso batiki bana ba ofele ba violer ba maman bazo ko violer même ti lelo ba jeune fille otinde mwana be mwana keso mbeloko azonga teti lelo papa kimi mupanzi mama kimi be ba mwana na teti lelo ndeko na ngai gouvernement mukwa tombolo Félix Antoine Tshisekedi pourquoi pas batwana kasi eza peta yango ya profiter ya kokanga bango ndeko na bango Martin Fayulu molobeli na bango azo décider kaka atingami kaka lobi non obengisa bango Kabila bolukaka ye nanga pe bolukaka ye mais yango c'est facile bango bakoko pena na ko pa nanga kutu ekoko sauver nanga lelo akoko ndimaya na prison po azana lembi kuna nanga kotala boye bande ko bolanda nga bitumbo chekende stilaka nanga déjà ayibi ba secret mingi oyo ya guerre ya mboka na biso nanga yebi ba nani baza ko diriger mboka est ndenge ba magloire bakufa ndenge ba wuli ngoma bakenda yeba pe nanga soki tokomi na suka bitumba oyo ekoki komeme pe na liwa oyo nazoyesa bino bokanga date lelo toza le 24 août 2026 bokanga date ya lelo nanga soki akozala vie pour na paix ya este loba a se retrouver déjà na Kinshasa na maboko ya justice na biso mais soki azaka bitumba na ekomi na suka kosila amata kita ye bakobeta ye masasi kaka kuna ndenge babetaki magloire ndenge babetaki ulingoma ndenge babetaki pe bandeko na biso misusu ndenge pe bakobeta ye po trace ya Kagame ezalate ndeko gadi tokomi presque na suka émission na biso bambote na yo pesi na banani to liloba suka kokozala nini ya bokabwana donc liloba suka ndeko na ngarigen nesika peuple congolais en tout cas bofongola misu bofongola matoi bola peuple va vivre na kanyaka te pona polote chapeauté botele mapona Congo o ya biso eza Congo ya biso donc c'est donc pas moutouté malgré Fayulu Madidi en tout cas bobete pende papa mais bobete 12 parce que ça na 3 montants c'est le bon liboso biso toza bana ya Congo ya des pères et des mères en tout cas ya mingi ya bezaika wana bo garder ka toujours ba bande de monter ba peuple congolais moko ya mayele merci beaucoup pendant de corriger en tout bote pe les grands prêtres les big boss Kimbakom 3 on a vu na Christian Tuzola na Samba na les grands prêtres Antoine Pukuta leader na masana Pierre Ngoyi na flamme te gadiomona ya binoga ya ngwana. Merci na bande konostu bobande kolanda biso depuis na début émission ezala ki juste analyse de biso bande ko sala par rapport ndenge Martin Fayulu Madidi akende ko sala conférence na mboka ya Libanda to na Paris kolobake na dialogue oyo national ezosenga ke Kabila na nanga il faut pas participer na kati ya dialogue wana pambate mukonza mboka tango andima ke to kene na dialogue ezaki na to boyi dialogue to boyi bango ezaki te to kene na dialogue mukonza mboka ko ndima dialogue kasi na condition moko ke babomi to bazana ngambu ya ba M23 bakoki ko participer na dialogue ya mboka ekolote kasi lelo nde moni to fanda kina ndeko gadi ko panza teke to ko panza masolo oyo banda koleka na idéologie ya yemoko papa de Nzinga motema ya mama na biso Bita Nzinga na pesi merci beaucoup na mama bienvenue d'Acosta OP na ba soutien na azali ko sala na idéologie azali ko memela to ko sunga émission le peuple d'abord na Jemidor TV na mama na biso Mami Tona ekende liboso vraiment Nzambe
à continuer toujours kopambola bino balobi loboko e pam e pesaka ezalaka toujours ya kopamboama a pambola tango zobi makoto koto e kotaka vraiment na ba soutien na bino. Merci mama bozala malamu na mboka ya libanda kuna ya malili. Merci pe na ba abonné na biso, merci na ba diaspora, merci pe na ba toni so ba beta kitaka to libaku ya kolanda émission. Tokutani à la prochaine édition mususu ezali koya. Bye bye. Ciao.